Comme on a Jessie, mais la scène va bien un petit poulou. Ok, donc la poto bo comprendre que moi na pouloulou hein combo na vraiment Jessie na ratia chaîne a hérité na epeka combo à papa na donc le petit a vraiment du talent. Petit na maman yo. Yo komela te na libumu mama na. Et moi yo omela. Komela te boni. Bono finga moi. Tira yo pe mananu yo j'ai una yo ngana o. Tele benelo kwa bo. Eloko telemi. Baluka na simana. Ni ne telemi. Aina balwa. Baluka ko. Ya on. Betwana mamwela. Si oyo. Oluli. Omoni na batwana o tuba osaba biloko wana. Eza usage di faux. Moni sa matin pour tana yo a esala passe na lelama ash. Papa na pour. Si o pour. Ni pas ça naï. Ça un souci. Son raisonné on kufa nzame aebi. Moi de fait jali. O a shunteni nganye jabien. Na mongo na biyamba. Bina mama. Bululu kota. Matanga ezab na batu o bayaki o ba pesa bino ba promesse que balobaki après liwa ya papa ba ko soutenir bino neti bino botanga malgré confinement mais bokendara ba classe et tout. Est-ce que batu wana o ba balaki sera bonne volonté ti lelo bo mona ba on ba yaka batikela bino ata moi autant que moi artiste Tout à yaka. Mwana ya shiko pululu yeyo. Nakazone lisusu. Nakazone su papa na bango. Juto utobeta ne bazoka. Tocho tourner na papa bango bazoka. Wana à l'époque, abenga nga zododo. Toleka na Canal Mercure. Ozana poso seka. Ona posa ba gaga petit sai na petit pululu. Kokeno musika te. Sabone kaka. Tale sika balali na lie bango mabe. Salut chers internautes, c'est avec un réel plaisir que votre présentatrice Grace Parker a toujours l'honneur de vous servir. Hein? Vraiment, la ratia moussala, auto mesana rosala. Donc, tozo kota kotara partout. Poto c'est là vraiment ma solo ondenge zalaka. Comprenez bien que toza toujours na ratia chaîne nabiso d'habituel Beaux-Arts TV. Donc, en tout cas, chers abonnés, chers internautes, partout dans le monde, na Europe, Mobimba. Non, singa nabino en tout cas, beau s'abonner vraiment massivement na chaîne Abisso Beaux-Arts TV. Pour commencer déjà, Grace Parker tient à saluer toutes les personnes qui me soutiennent déjà de loin et de près. À la Moni déjà, donc la grande famille de Milouz. Quand je parle de la grande famille de Milouz, je vois également mon grand frère propre Didier Wayengo, donc l'homme à la taille avantageuse. Et puis je vois encore Faline Dombasi, hein, un bon tonton. Et puis je vois encore Pitu Bemono, Coran de le Padre. Et pour commencer déjà pour tout côté na ratia ben émission na biso tout ça dans la grande famille à Pouloulou awa donc baron moronde bazala mieux placé pour na repé c'est la masolo ndenge za na ko surprendre baron en plein tournage ma ba 4 mois boulot mukie pour tout ça la mo eloko bosenga qui là je commence déjà par son petit frère à se présenter et puis Toroleka déjà directement. Bonjour Noko. Bonjour grand journaliste. Tolingi vraiment au se présenter au pesa combo pour balancer la chaîne na biso ba yeba vraiment combo na to ebi koza petit frère à Pouloulou mais moi ma présentation à combo et ça la bien donc pour te démarrer déjà comme na Rabi Koda ba benga Rabi Pouloulou on benga pe Rabi Koda. Ok, d'accord. Comprenez bien qu'un Rabi Kola, petit frère, il y a Pouloulou Tozanae, et puis on a encore le fils de Pouloulou. Donc, Binomo Bobo Monae, vraiment, bah, image. Donc, tel père, tel fils, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Binomo Bobo découvrir vraiment, moi, nous, en tout cas, Balagnon soit Mikili, non, c'est vraiment Bobo soutenir, moi, nous, il a vraiment du talent, vraiment comme son père. Comme on a Jessie, mais la scène va bien un petit Pouloulou.
Ok, donc bana poto bo comprendre que moi na pululu hein combo na vraiment Jessie na ratia chaîne a hérité na epeka combo papa na donc le petit a vraiment du talent donc to senga na bino vraiment beau soutenir ye na ba matanga batu bayaki na bangonga la osala bo mais boyebi kaka ke après matanga mutu nyonso ya rane na ba makambo na ye mais so mutu déjà koti na sa mabele ba makambo pe koma na webele bele internautes tozo évoluer toujours na quatre émissions na biso donc eza équipe mobimba to ya surprendre bango en plein tournage ma petit sai pe aza a omeka ko pese la masolo ndenge ezali petit sai j'aimerais bien que o se présenter devant caméra na biso na batu nyonso ba Hollanda biso na chaîne na biso Beaux-Arts TV po yokutu ba ebi na bango mais pese la ndenge ezala te minga ko pese la ezali merci na yo moko maman. Et puis merci na bato tout ba Hollanda biso depuis poto kuna et puis maman na moni ke boye ko biso en plein tournage mais na telga na ndenge biso to respectera bino to bité to stopper to si ça non na bino bongo to continuer tournage na biso. Merci beaucoup. En fait, petit sai mingi malobe bando zonga pa na yo poto ebi que yo déjà moi ouais déjà na comment je peux dire un endurance à musala ndeto e rozabino en plein tournage est-ce que bozo tourner na compte ya part ya groupe nini po tozana Jessie moi na pululu tozapeli susu na petit frère à pululu. Bon maman, soko moni place ngai mwana na bino petit sai na ye wana na bimisi manzaka na ngaseke côté wana nde côté makambo ezali eza groupe ya président qu'est-ce ton nom repose en paix ya président Chico Pululu yango totali tobite tozwa pe mwana nene aza petit Pululu azo sala biloko papa na bango tozala na bango ya mwana omoni pe leki ya Pululu pazawa mwana pazawa na. On comprend maman ezati ote na kesa la groupe on a bimisa Pululu mobo on a bimisa nani mobo donc to sande musala et koti petit Pululu azui apesi pe baleki ne neuf oza na bango apesi pe moi maman moi nini mais mikolo nde moi soutien ezate yango to bengi yo oya to pesela. Ok, chers internautes, comprenez bien que hein, tozo évolue toujours dans cette émission na biso ma torozonga mingi pas petit frère à Pululu yé pas na maloba roloba. En fait yo depuis avant Pululu akufa, est-ce que vous allez déjà na ratia ba monde ba théâtre to yo okomomi bimisapo grand frère na waza lisusu te siko olingo bando combler ba vide wana. Non, nga na banango donc nga bando benga pena donc corps diplomate na partout ya bando kene ba théâtre ne partout donc type na sa ba relation ba artiste mineno donc eza cause na eza la cause na mais siko ozala ka rotambola na ye ou bien ozala rejouer pe bana banana ko observer art na banana rouge ye to jouera na ba deux fois mimoza siko le roi zate yo moko yango lobi que okota peka monde yango. Oui, il faut na simango yobiga. Il faut toi zana, il faut tout épauler donc. D'accord, merci chers internautes. Comprenez que hein, c'est vraiment la grande famille au bozo mona o eza vraiment groupe ya Pululu ye moko. Po bato ebele pe ba linga ba bima la kombo na eba musuto rotanga ba kombo te parce que nous sommes au milieu du village to salara musala tozo démentir o ezali à lokuta donc to tia vraiment vérité ne sika lango. Hein to linga to zo vraiment mwana na ye a meka ko pese la biso masolo ka ndenge ezali en fait depuis que papa kenda tindenge botika la bo vivara non ndenge nini en dehors nanu ya musalo zo sala nandaku comment vous vivez avec la famille maman na baleki na ba papa monsieur pe ba ko talangai ya momi ya moko batiki mamkie neti en fait na matanga ezab na batu o bayaki o ba pesa bino ba promesse ke balobaki après liwa ya papa ba ko soutenir bino neti bino botanga malgré confinement mais bokendara ba classe et tout est-ce que batu wana o ba balaki sera bonne volonté si lelo bo mona ba on ba yara batikela bino ata moi autant que moi artiste tout ayaka siko yo vraiment na bateau bazotala o vraiment lancer message moro o eza vraiment capital po bayoka yo po yo na minute yo mutu okomo jouer rôle ya ki papa na bino po bateau ebele pe ba bima na kombo ya papa na bino yo roki koloba nini par là. En tout cas eloko lobezati to senkaka ke ba soutenir ngai na ba étude pe na musala papa na ngai.
mais espérons que Moussala oya papa tika yo ozu incarné en bien. Oui, oui. Torozwa pe moi ba démonstration quand la émission na biso opo batu bote la biso ba mona vraiment que makile à moi na ya pululu eza vraiment na kati na ye comprenez que aza moi na mukie aza non na ba stress il n'arrive pas vraiment à s'exprimer mais dans les jours à venir aoye ba koloba aza moi na mukie bo comprendre car manière na ye la manière a le bila mais mingi tozo zonga mingi pas petit sai et puis et pas papa le qui na petit sai par rapport à ba donc ba pululu bazo bime belé orokende bo ongai kingandi bo siko li fanto ye openza ye moko bo lancer vraiment message na bato bo tela biso na ba bima la kombo pululu pe ba bo tia ba titre moko concernant pululu omoni na bato wana otu ba sa ba biloko wana eza usage du faux eza pena bien te donc mwana ya siko pululu yeyo nakazone lisusu nakazone su papa na bango juta utobeta ne bazoka tocho tourner na papa bango bazoka wana à l'époque abenga nga zododo toleka na Canal Mercure papa bango atalia bete mwana wana petit na nga kaza pemel na nga na leka pe na école président Chiko Pululu yango nga pe na mawa wana nga na lokote nakana na relation na tali na bité neti bino ba konirke bo tchaka biso caméra po bo aider biso na bi mwana pululu te yaka zala na ngai nde to batizaki comme petit pululu kutu comme na bando budango le na bengi ve na nga rabi code ve yaka nan ve timba nga na petit sai mais petit opé nga jouer kwa papa na faut ya zwa comme petit pululu bamsu babo ate moko mongo saki moi débat na bité ya comme on a petit pululu ya mwana pe petit pululu kangi bino mo bomona so tali mwana otalie makolo nae na axe papa nae eza lokwa ba kati nzete me batiki musisa omoni siko musisa biloko mo bimisa aza na ba bombe mwana ono zo mona. Ok, chers internautes, comprenez que au petit ça quoi, c'est vraiment l'ambiance de l'émission. Et puis, quant à moi déjà, je tiens vraiment à signaler, on a battu sur Bazalara en France, précisément la Katia Mulhouse. Donc, magasin Abino Ezara Moko Afro Market Matonge. Donc, balobi Afro Market Matonge bio na Katia Mulhouse sur 87 rue de Bâle. Hein, tozo benga bino vraiment ban Allemagne, ban Suisse, beaucoup t'as vraiment la Katia Afro Market Matonge. Petit pululu tolingi tozwa vraiment moi démonstration moko kaka po bana poto vraiment ba comprendre que yoza vraiment idole vraiment ya papa na o. Oui, na o sala. C'est la démonstration. Poto telema poto mona vraiment que petit na ngomoni yo. Yo komela te na libumu mama na. E moyo omela. Akomela te boni. Chira yo pe mananu yo je una yo ngana o tebenelo kwa boy eloko telemi baluka na simana nini telemi aina balma baluka ko ya ho petwana mamwela shi oyo oluli tika kufinga mwana Nenda fiba mno. Na fiba na mono kana memo kote anate. E pa gelo maleko. Mayeme. Gelo maleko. Bina mama. Bululu kota ma kota. Chers internautes. Ale bango kuna. Abana ipo. Pesengede sima. Bango kuna. Omoni musisa papa na tikaki. Chers internautes, comprenez que bilomo bomo là vraiment que vraiment makila pululu. Donc c'est le moment vraiment ya re soutenir vraiment moi là haut. Et ça la tête que lelo ba wana makokité. Mais bazo bunda na ba propre effort na ba lobi ceux qui moi ba na ba romo mata batu mususu ba komo bima. En tout cas, toza na posa vraiment bo soutenir to pesa ba numéro à contact pour bo contacter bango vraiment tozo na papa l'équipe to chutara déjà papa l'équipe bozo sala musala boye est-ce que bozo en collaboration na batu moko boye ba tia bino maboko to bozo évoluer car bino moko
Bon, tout ça on collaborer na batute hein. Tout ça on ba FO perso. Biso mo to ça va ma passe na biso. Bon, mais tout le gars ba soutien ba boya ngote. Tout le gars so boya net ba ke similaire mo ba vita di kando. Numéro mo wa contact est vraiment joignable au baroko benga 24 heures sur 24 ou les carapenza pour ba joa bino mo et puis ba joa pe petit pouloulou. Yé mo pe nana. Donc allo ba vraiment. Bon, numéro na ça OK. Bon, quand porte machuda. Ya Willy Moucheni, ba pesa kombo. Ya Willy Moucheni awa. Quand porte machuda. Numéro na 89 88 33 123. 89 88 33 123. So nous contacter ngai petit poulou to sai to za na biso ensemble. Nga pe na na nga. Weza kongo papa. Petit ça. Bon, donc numéro na ngeza o contacter pas o koma na WhatsApp. To yebi yo pe muto côté mwana yo posa la trop na ye mais relier la été. Nazala transparent petit poulou yaka. Yaka. Baluka na boy. Boy. Baluka boy. Petit poulou. Soki ba bengi na pesa ko to na pesa raté. O pesa raté. Moi la be. Qui ba bengi appel. Na pesa ka o solo la to na pia côté. O pesa So pe batini mo eloko sokeza. Yo nana zwa kango yo tonga. Yo. Na nous sommes une agence pour ba futa. Là. Na nous sommes une agence pour ba futa. Numéro na biso za plus ya Willy Moucheni plus 204 plus ya Willy Moucheni 84 444 0156 plus 243 84 444 0156 Soki bongote okubeti petit sai officiel na Facebook okomelinga wana tosama solo pour petit poululu. Kitoko, merci beaucoup chers internautes. En tout cas te pesibino merci à trop na batunyo so batala rabiso tozo sengara bo soutenir moi na o et mingi groupe yo. En tout cas moi na vraiment azan na talent to senga vraiment na bino ba fanatiko bozala ro sepela na papa na ye na biloko papa na ye zala ro sala. En tout cas l'artiste ne meurt jamais puisque l'artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres restent toujours ba œuvre na ye yango tozo mona pas moi na ye. Donc en tout cas quant à moi vraiment grâce par cœur non senga na bino hein ba mécène o bozala na bonne volonté ya rosunga ya soutenir musala qui comédie moi na vraiment ye o chiko pululu atiki toza na posa moi là aza vraiment na art na makilama ezo senga ba démonstration pour ba fouwi na ngope e banda robota. Donc yango na to senga na bino kaka bo soutenir moi là to repesa e maloba puisque on tend déjà vers la fin de notre émission aloba o posa na ezali po musala na bango e kende liboso quoi. Petit Pouloulou tolingi opesa déjà mot de la fin na yo par rapport à émission et puis na musala oyo je relève au papa na wa tikaki eloro nini rokoloba na batunyo so ba hotelao et puis na ba connaissance au papa na wa yebana kina bango par rapport à musala oyo pozo sala. Mot de la fin jali o chunteni nganye jabien na mbongo na biyamba même na mincho na chombote onyo benga nga fo shomela nga chomo to sholola ito Mambo mwana shala bien. Et ça la bien d'abo yo ki mwana ndenga lobi na minute okutu azana chombo te. Olebo benga ke na nzela ya petit sa yo lebo benga ke na nzela papa lek maramusu pe ezala pe privé. Boko benga pe ye moko bien sûr que il a encore l'enfant mais azoko la maturité quand même ezali so bo sombeli mwana téléphone et ça la bien en plus ozo sala musala bien et lorango yo sala rango kaka po papa na aza soute ou bien ton papa pas allait vivant aux allait déjà dans métier oh azala qui déjà dans métier
Donc comprenez que Marambo papa pe ezanarati à moi là donc chers internautes en tout cas pour la bisoto senga la binokara merci un grand merci vraiment moi na Leli donc TV Zangonga numéro ba pesa qui déjà so bozana posa recontacter bango ou bien bo contacter na zalarana bango na okutana bango to solara ndenge zalara donc Pululu akufa mais moi nazali musale zo sale makara compte à moi déjà na pesa déjà ba mbote na batunyo so batala rabiso là je vois vraiment Nat Deco maman Nathalie Vembalangat Salman na pesio ba mbote et puis je vois également ma grande sœur propre Christelle Sitana Ratia Braza toute la famille Sitana Pesibino Bambote sans oublier na batunyo so balandara grâce par cœur petit sai moi bambote quand a 3 personnes pour te chuter ah bambote na ngai na pesa na pesi no dadi na sima kamera wana na pesi mbote dadi sumu wana pena masa na ngade ah dadi sumu na bossa na roka yo zara yo wana pena masa na ngana pesi lisusu na bossa ni TV na nga Gelo Maleko depuis Suisse yo yebi otosolola ki Cedric Kama na Canada Petino Sayeyo obenginga na plus 243 84 444 0156 soit okomelinga Petit Sai Lukusa na Facebook mbala moko Petit Sai yo yebi que yo to bando yambo mingi na émission na biso senga pe na ba abonné à chaîne na biso Beaux-Arts TV ba s'abonner po ba bando talo pe mingi ah yeah ozana poso seka ona posa ba gaga Petit Sai na Petit Pululu okeno musika te s'abonner kaka ah tale sika balali na lie bango mabe. Donc, chers internautes, quant à moi déjà, je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine émission. On a Pesibino Nyon Sobambote. Donc, tout le monde en a vraiment la Mikolo Landi, na oye la Toroizala toujours car on a moi na Pululu pour te Pesabino évolution d'Engi Marambezo qui est vraiment en tout cas rester branché sur Beaux-Arts TV. Bye.